Tunabiso mobali totie liboso biso nyonso toko seconde ye na kati na ba fonction oyo tozali nango ya molimo et sur le plan matériel oyo ezali ete oyo akobima mutu na fonctionnement ya lingomba ou bien chef de l'église ezali Papa Simon Kiangani. Okay. Ya liboso po video yango na Tolanda ke to lexi kulutu na biso liboso yende mutoponi azala akamba biso soki na kweli pasi ya koya abeti maboko babimisa Papa Simon Kiangani aleki liboso lelo Papa Simon Kiangani Nzambe selon yo question na liboso akomi Nzambe po ba vota ki ye na komona tata ya mwana pe tata molimo santo question oyo komilinga bambale belé soki vraiment papa Zako azali Nzambe tata na ye ko répondre face à question oyo na kacha nkamba tozana bato misato oyo basalisaka trois wana c'est tata Simon Kiangani. Non, Jésus siko na minute oza la man caché. Na minute la man caché. Donc papa Mbenza pona zana. Te, papa Mbenza ngana ko pese formeté. Oh là là. Parce que pona ko taper à côté. Ça va vous comprenez? Na ko taper à côté na ko lo baboy non. Ngana ko pese formeté. Esili. Vous comprenez? Mais il y a des SND, c'est tata Simon. À la formeté, est-ce que tu continues? Te. Bah toi quand faut ba ki papa Mbenza za former. Te. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Yoka soto bibo. Papa Ça veut dire quoi? Ngana ko lo ba oyo ngana yebi. Papa kesi. Yango na yebi si yo nenga to vandi awa. Pardon maman, pesa na Oh peut-être. là là. Émission c'est sangata. Te tikali. Émission aussi là. Et si parce que yo za la forme. Donc là za la na nkamba, aza na forme. Te. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolabie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Bienvenue chez Nazaréen avec la princesse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Le temps pour moi de retourner à la régie. Je suis avec monsieur, papa, qui est OACP Sabino Namalobanaye. Vraiment, il y a un sujet très très important que nous allons discuter avec lui, mais juste après cet élément. Régie à vous. Naza la vidéo na Nathalie so bisika wapi tango ba ndeko ya Papa Simon Kiangani ba vandaki bango surtout ba lobi liboso etongaki
biso tofandi toyokani po yango bobi bata babezo linga kolobela te toyokani totia kulutu na biso akamba tuna biso mobali totie liboso biso nyonso toko seconde ye na kati na ba fonction oyo tozali nango ya molimo et sur le plan matériel oyo ezali ete oyo akobima mutu na fonctionnement ya lingomba ou bien chef de l'église ezali papa Simon Kiangani. Lelo soki likambo eza na nzoto na ngai bango nde ya liboso bakotala mpe bakokipe yango eza boye te ngai soki nakimi bango bango mpe bakimi ngai iya solo makambo ezalaki te kasi papa Kulutu, papa Charles, ye mutatelemisi ngai, ye azali tata na ngai. Boyebi yango be toyebi te. Mbuta zani yezina owo. Papa Kimbangu abote, papa Kulutu. Elelo yo, papa Kulutu atikali kobota biso. Bango baza bandeko na ngai. Azala liboso alors ye mutu akukama ndenge toyokani soki nga leo na kwei na pasi pantozo kimia ko papa kese te position la position là azala na position eza j'étais quitté au sepela na on ça au choral donc toyokani ke kulutu na biso akokamba koleka liboso yene mutata la ba pasi na biso soki eza akosunga biso toche liboso toponi deux questions ngina tuno ya liboso. Est-ce que Nzambe va voter kaye pour ceux qui na l'année malamu wane komi vote te va voter été soit qui m'a pas kisi va voter été est-ce que Nzambe va pona kaye va voter kaye pas bat pour bango ba lobi ke pour ba papa kisi soit qui m'a ko s'il te plaît au bimsam mabe pas ba téléspectateur on joka ni malobisé par là ta yo lo bana otike lot tikio ta OK ya liboso pour vidéo angwana to land ke tolexi kulutu na biso liboso yene mutoponi azala akamba biso soki na kweli pasi ya koya abeti maboko babimisa papa Simon Kimbangu Kiangani aleki liboso lelo papa Simon Kimbangu Nzambe selon yo question na liboso akomi Nzambe po ba votaki ye akomi Nzambe po batiaki ye liboso akomi Nzambe po na ebite bimisela nga mpona ni mais pourquoi lisolo OK yende papa Simon Kimbangu en 1921 et comment ko beta matandi ke bande ko ne mo babi ke ba mo bapona ki ye azali boso. Merci wana za procédure omoni soki Nzambe apakoli répondre na kimia eza kamba kanda te kitoko comment na kiese no mona bimena pale na sengo na ibe na yeka na sengo procédure nyonso tout temps Jésus ki salobi mwana na mutu bakoteka ye avaya c'est depuis prophétie avant naissance na ye ye ko salima na Jida mitanga ko salima na Jida ezalaki déjà proclamé bongo na Apocalypse chapitre 11 verset 13 balobi troisième malheur kalate oya et troisième malheur avant eya tangu kaka second malheur eleki batu bakosangana po bazongisa lingomba mokili bazongisa lingomba na Christ et salima na santé de ke après troisième malheur ekoya tangu troisième malheur ekoya après les 24 vieillards bakosangana tangu bakosangana bakosala discours wana bakosala parmi les 24 vieillards moko akobima en tête nde papa Charles abima en tête asali discours alobi boye umela na yo mokonzi pona yo nde biso tozali zwa discours wana tanga talango lana ndenge basala ngo pona yo nde biso tozali umela na ngwende na yo. Apocalypse lobi tangu bakotelemisa mokonzi tangu bakotelemisa ye population ekotomboka tangu population ekotomboka bakokanga bango en otage nde bakenda na bango na 26 pourquoi babenga tata Simon Kimbangu Kiangani Nzambe siko tangu bakokende kuna satana akobanda ko manipulema
tanga ko banda ko manipuler bango ko simba bango siko satana ko banda ko chola nzambe alobi so bazaki batu na ye tande na dame tande na sali bo balobi nzamba ko tomboka ako réagir yango moni papa a réagir alobi bozonga a réagir pona batu na ye tango bazomona pasi kombo ezokende eza ya nzambe ya tata Simon Kimbangu. C'est l'apocalypse. Tant que papa d'engenda outi Brazzaville, tant que katsaka na mai, tant que balini rone dindaga, tant que toke yambaye na beach, tant que komaka na centre d'accueil, nde aloba eloko wana. Ye moko papa d'engenda biso alobi boko mona makambo koleka. Mais Dieu pour voir. Merci Tokomo kita malem na émission na biso malgré répondre na mituna na kitoko na lingika na tuna yo na répondre kitoko ola na vidéo na tuna so nzambe bakomi combien Régie avant na komona tata ya mwana pe tata Molimo Santo question oyo komilinga bambale belé soki vraiment papa Zako azali nzambe tata na yeko répondre face à question oyo. Na kachankamba tozana bato misato oyo basalisaka baza 4T ebe na bonzambe bazaka bango misato nzambe tata nzambe mwana pe nzambe Molimo Santo siko na kachankamba tozaka na bato oyo bapesaka mai oyo basalisaka bazaka misato ezali papa Regen ezali papa Mbenza ezali papa Simon Kimbangu Kiangani sikoyo soki papa Zako azali nzambe tata donc nzambe tata donc qui veut dire réincarnation il y a papa qui est solo kele donc cela revient à dire que nzambe tata papa Zako nzambe mwana papa Mbenza nzambe Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani sikoyo papa Regen azanani ange Michael eh ben oui il faut azala ange Michael parce que na ke bon nzambe bazaka ba misato bazaba ngo 4 donc papa Regen il faut azala ange Michael batata ba mama tant que tu as analyse avant que ça l'analyse zalanani réaliste réaliser c'est-à-dire misalela nani film mona nani terrain nakacha vision na yo ça nani fort ya kozanani réaliste ya komona est-ce que les kamona ko analyser est-ce que ko tomber à pic sokin papa Zako azali nzambe tata papa Mbenza azali nzambe mwana papa Simon Kimbangu Kiangani azali nzambe Molimo Santo donc papa Regen azali ange Michael parce que nazo mandela ngusuna bonzambe bazaka misato et que na kati ya nkamba biso bakimbangiste ezala ba non kimbangiste na chikimbangiste nyonso tout on défi ezala ba biso bakimbangiste ezala ba non bakimbangiste soki tozana problème soki tozonga to mona papa Simon Kimbangu Kiangani soki aza un péché to welela to mona papa Mbenza soki papa Mbenza aza en péché to welela to mona papa Regen bazaka bato misato na to komona o bako salisa biso prise ya soki za papa Regen kimbangisi nyonso tout problème o to azana on soka ke komona papa Zako ko yebisa clair mwana nanga na yekela nanga likambo wana te eza mosala nanga te mais lelo papa Zako bato lelo ko nzambe tata eza conception ya moto mutu nyonso tu aza na droit za na conception na ye bato mosusu na conception na ye akolobaka no nzeto eza liboso na ngai eza nzambe bato mosusu na conception na ye akolobaka no mabele oyo eza liboso na ngai eza nzambe conception ya moto bakabolaka yango te badebatraka te na conception ya moto eza conception ya bandeko wana ke papa Zako azali nzambe tata eza conception na bango je ne refuse pas cela je respecte leur conception na bango na respectango mais tobo sanate nzamba za pauvreté nzamba za riche nzamba za nzamba ordre za nzamba désordre za nzamba désordre il y a désordre te pardon nzambe eloko oyo bino bozoko se contredire ye akoyaka ko ramener bino à la raison batata ba mama na nkamba tozaka na bato misato o basalisaka tozaka na bato misato bapesaka mai baza 4T et na bango misato moto na moto azana mosala na ye. Merci papa Kese Olandi wana. Oui papa Regen. Très bien. Il pas comme Sunzam. Papa Regen, tozo benga bango banzambe par rapport à cet été. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il pas comme par te na bi babi pas pesa mai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Bana ba pesa mai na nkamba. Te na nkamba papa Mbenza pesa biso mai. Na Jesus.
papa Rigen pa opesa biso mai nani susu mais gloire ezaka na mutu moko pasi non mutu na te kasa na biso batu kombe bapesa mai mai bobimisi boza na nzambe tenga pe na pesa mai tenga pe na pesa mai pardon nga pe na pesa mai na seli pardon te te ko pesa mai tout le monde peut donner ça na nkamba batu bokina koluka batata wale comme ce dimension te ko ta mai kuna za problème te pasteur pa pesa mai s'il vous plaît na nkamba batu ebele ba pesa mai te pona mai bato ebele bapesa mai ekende ka ber na papa Rigen te ekende ber na papa Mbenza te papa baza combien ba papa baza ebele banzambe ba combien nzamba za moko c'est tout à Simon qui manque nzamba za moko il n'a qu'un seul Dieu voilà c'est lui qui a envoyé Jésus Christ sur la trinité la trinité na minute oyo donc on a la trinité on a Dieu le Père Fils et le Saint-Esprit donc ça veut dire trois wana ezonga moko c'est tata Simon qui manque trois wana nani tata Simon qui manque Jésus nani donc on a besoin trois wana c'est tata Simon qui manque non Jésus siko na minute oza la man caché na minute la man caché donc papa Mbenza pona azana te papa Mbenza ngana ko pesa formé oh là là parce que pona ko taper à côté ça va vous comprenez na ko taper à côté na ko loba boy non ngana ko pesa formé esili vous comprenez mais il y a un seul Dieu c'est tata Simon ala formé est-ce que tu continues te ba to kamba fo ba ki papa Mbenza za formé te nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça veut dire quoi? Ngana koloba oyo ngana yebi. Yango na yebi siyo nenga to vandi awa. Pardon maman, pesa nga petati. Émission c'est sangata. Te tikali. aussi là et si parce que yo za la forme donc là za la na kamba aza na forme te nalobi na présence à tata Simon pesa papa Rigen forme aza forme ana non na biso ba papa non ba papa Rigen ba papa Mbenza biso tozo benga bango banzambe pona sainteté mais nzambe ya banzamba zali ndenge Jésus Christ alobi c'est lui na trinité ya zana nani ye papa te na kata trinité nga na ju forme te donc on a quatre trinité forme au monde te na quatre trinité papa Mbenza cause la non na quatre trinité papa Mbenza cause la deuxième personne to troisième personne mais azan téléphone mot de la fin numéro de téléphone 085 94 25 598 WhatsApp 090 14 92 609 bote ninga regarder malobe zaki papa kesi ma question zaki anga en tout cas il faut y a question ce au monde qui boyana ba élément on peut ça ya obakisa po ya oloba boko bengi na numéro ya lobi wana aya plateau yango monto paza awa za pe na ke ana ba forme à sa joie ya ba papa Rigen papa Mbenza papa Zapo papa Zapo papa Zapo na kata trinité général akoya nango po banzambe bakomo bota mibili par rapport à vidéo to landa papa kisi yo solo bité comme en merci mais nzambe moi sunga na pesa mbote na vie na nga tinga lingi na pesa mbote na bato ya mokoto tende ba sala ni na ba ouverture le 18 novembre pardon ko papa kisi na pesa mbote na ba vie na nga baza kote wana bon yo lo ba po ya ngai il faut na pesa ya kimia sababu na pesa mbote na vie na nga José Mandako vie Zamba salisa yo na pesi mbote na bandimi nyonso tu o église kimbangiste bazala na nkamba bazala wapi de part et d'autre ya mokili ozo bangolo baki bazala na ba noir bazala na 26 bazala wapi na pesi bato nyonso mbote parce que si na pesi muto catholique mbote bongo muto kuna na pesi mbote te ya kuna wapi ya 26 OK merci si na ba pesi vie Mandako mbote na pesi pe mama Tiffany mbote merci et puis na pesi chaîne oyo ya les Nazariens merci na pesi yango mbote ko kise inani na pesi petit frère nanga propre mbongo mbote na pesi pe Guy papa mbote na pesi petit nanga Roy mbote na pesi quartier na biso mobimba côté na bana wana quartier ya voisin ya campus po biso vanda pene campus utana campus donc ba maele na livulu na Mbanzalemba donc moni ba maele no surtout etanga
bacour to etanga makuna donc pepe nango ekitande na kata quartier. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Nalingi mutute pardon, bo juger ngate. Obino bozaka bo komi ote bo koma ya kofinga. C'est comme en finga to tiki. Papa Kese aza libre na plateau ya loba makambo lobi. Chercheur indépendant. Chercheur indépendant. Ngape na libre entre ba question. Ngaza teo boy Kwa Monique yaza na ba réponse. Mituna na yangai kaka. Oye plateau ngozozelo. Mais quand on a la PCP Nambote, parce que le 13 novembre, ils ont anniversaire à la princesse. Pour le 13, pour la 1913, après si moi je suis mariage coutumier na maman moi. Ok. Nzambe, ngapena sala ko. Ok. So epe ngapena sala matin le 13 bien. Donc on nzamba bongise lo le gars. Donc lo le matin. Voilà. Parce que le 18 novembre, ngale na fêté le 13 novembre. 14, 15, 16, 17, 18, 5. Où est chiffre ya ministère. Nde batwa mokoto ba osala dédicace ya papa Kismal Besilo ka. Kate 5 wana kaka mama. 5 wana zo mona wana c'est papa Simon wana mama mwelo. Te makamuno na zokota ngo pourquoi na kota makamuno. Webi tongo naki na prison hein. Na lala boy na moyi. Na moni papa Simon ki mankianga na ye. Alaki nga yo FC ngata mama oyo. Bo solola na ye. OK. Donc tina zala boy. Hein? Isa o papa Simon ki mangala kisenga na nzela na yo. OK, mona papa Simon ki mangala. Papa Simon ki mangala kianga. Na pesi papa mbote. Ayisinga wana pena ye mei. Père. Kende boy. Wana pena ye mei. Ils allaient de côté. Ils allaient membre. Mais ba o nyonso ba tikali wana. À part batu ya poto o no sto ba edanga wana. Papa que c'est na loba ko pourquoi so katanga makambo le 18 novembre. En tout cas, je dois comprendre ni mais ça binobo. En passant papa Charles a promis hein. Bon papa m'a promis, papa Charles a eu les lots. Bon, il y a qui lobby accompagné qui lobby le 19. Construction à temple Zakak. Tuzali. Inauguration le 18 novembre. Vraiment. Donc ma jeune qui m'a dit Seigneur soto bengi bino. Toya to sala to sala to ko inaugurer le 18. Du coup ngena bosanga. Du coup to la tana inauguration ça peut déjà disponible na valeur à 10 000 kwanza. Foulard déjà 2 000 kwanza, foulard na plus à 4 fois. Na plus na plus à liputa. Papa lobi mutu nyonso na inauguration to akani. Na ya sika mama ya sika papa va komi da ko ya sika baza ko yidi kale ya nyonso ça bien tu to comme le 18 novembre il mo kili mo bimba ekiti na ngola ale nde bango yo ba o ba linga ba sije nde ba kopete sous baka. En tout cas je prends en charge la dame là na mon ensemble et puis ça les coûte à c'est moi qui te prends en charge ma chérie. Ensemble puis ça les puta na kitambala nao. Il faut y une inauguration. Il faut y avoir matière. Yo linga ko ya na matière. Si on a invité yo pour ya ko matière ya sir. Ya ko yo ka tende bino bomisa na ko yo ka. Apesiote. 5 années. 5 ans na bisio donc ça veut dire tata Simon Gimbango maman mwilo. Papa qui soloke le papa d'engenda na papa. Ta papa mfuma mbanza. Bango no stu bazaki kati na yo. Na 5 ans. Pour anniversaire les 13. Donc les 13 on les a des 3 égale 1. Donc ça veut dire nzamba za na kati. Nazo peso makambo. Na 3 égale 1. Na peso makambo. Na 3 égale 1. Amoni so mutaza mutu na yote a lobelote. Mais les feuilles lobela tata Simon Gimbango. OK. Ça veut dire l'équipe a te belé o ba na kati. OK. Biso toza ba open na ba mkimanisa solo papa ya jeté. Za libanda. Ya jeté. De biso ba oyo. Ya jeté. Voilà. Par rapport ya insulter wana. Siko ndena nina otikana mwa kimya na lobya makambo le 18 novembre. Merci. Wana ndena tikali makimya. OK. Le 18 novembre ndenge tozoyoka na Angola na mboka Angola. Babi kuna mutazanga te mutu kuzanga ve. Mutu kukima ve. Temple o etongami na espace ya 150 jours, 3 mois. Babi kozala ouverture nango le 18 novembre. Ngana on fêter le 13. Le 18 novembre, temple sani etongami. Oyo ozanga yebikai. Baponi mutu te babi batu nyonso to basani ni baya. Seko Yesu Kristo azongi te nde tokute na mikolo ezoya. La princesse de l'Éternel à Montifani. Beau consommer, excusez-moi, album Nabino,
oyebengami na kombo ya titre nango eza mon cœur la chanson ya kitoko bokotaka na princesse de l'éternel Tiffany Moka bozwa banzembo na bino mpe bopartage yango. Merci, ciao. mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien